Non, elle a 17 ans. Elle a 17 ans, oui. Non, elle a 17 ans bientôt, à 18 ans. On a forcé Bolingo. Non. Âge ya mwana mobali ane ko simba tena mwana 16 ans. Et simbi ata mukete. Divino bakanga mobali na yo. Non, c'était pas ça. Azana mawate, so kangi mwana batu, ti mukolo yimo ko linga ko libérer. Mais pourtant mwana nanga na tanga ka ana 16 ans. Nano song sai pa na bango yenda no bakena obanga ba grand frère na ye kena moya ko akoma kuna te combien de fois ngakuna ba grand frère na ye. Yanga na tiena maboka l'état, ba konti bango moko ba s'en charger na ye. Mais babi ça comment yana. Il a âge à 17 ans. Moko dit a poser question te ba poser na question. Non, je te pose. Ngonga Bolande à travers le monde vie et puis presque Congo TV online la meilleure chaîne en ligne. Le tout qui est dans ta ville province de Kinshasa tout tamboula wapi là une information sûre et certain. Le tout qui est musika ville province de Kinshasa na route Mokali na kati kuna na wenza mabaya a otena bureau la police au wapi li solé betami mwana batu ya 16 ans ba violaye ba kimise nda ko pendant 4 jours. Lelo mwana wana monani maman na ye papa na ya monani ba ndongoni ba monani ba saisir na kati la police. Vraiment yo ba bengi vie et puis presque on TV online émission 68 heures été de kilo pour la vidéo ko le kilabino yango. Bienvenue sur Misano la vidéo ko boza la vraiment à la veille. Restez toujours branchés dans votre chaîne vie et puis presque on TV online la meilleure chaîne en ligne. Bolande événements en long en large check. Moi je suis le commandant second chargé de l'opération et administration de la police de protection des enfants, prévention des violences sexuelles basée sur le genre. Commissariat urbain Ntsele Tchangou. Précisément ici, nous sommes à Mokali. Référence Père Jean, après le terrain de Matalatala, marché Mabaya. Nous sommes une police spécialisée en matière de violences sexuelles basées sur le genre. Mais nous avons un peu de difficultés par rapport à notre milieu, par rapport à l'urbanisation. Et nous déplorons aussi la mobilité. Tant bien qu'il soit, nous sommes en train de conjuguer nos efforts propres, de travailler pour enfin déférer les enfants en conflit avec la loi, qu'on appelle les mineurs, ceux qui ont 14 ans à 17 ans, par devant le juge naturel qui est le président du tribunal pour enfants de Njili, quartier 6. Ceux qui sont majeurs, de temps en temps, nous leur déférons auprès du procureur de la République près des grandes instances du tribunal de Njili à Njili quartier 7. Là où nous sommes en train de travailler en collaboration. Mais nous avons nos difficultés pour palper des informations précises. Les gens ne veulent pas dénoncer les infractions ayant trait aux violences sexuelles et c'est lié aux mineurs. Et les gens ne sont pas tous dans le milieu scolaire. Nous avons des difficultés. Plusieurs enfants mineurs passent leur week-end, leur semaine vers les bas milieux, donc au centre-ville, dans des vernis, dans des cirages. Et leur communément on l'appelle des coopérants. Donc une alphabétisation des jeunes. Et la raison pour laquelle, là aussi, il y a beaucoup de cas de criminalité communément appelés de Koulouna. Plusieurs enfants n'ont pas leurs parents fixes ici. Leurs parents sont des autres en Angola, Brazzaville. Ils ne connaissent même pas leurs identités propres, même les noms de leurs parents. Nous avons tellement de difficultés. Et véhiculer le message. Nous avons une synergie de la prise en charge médicale vers le quartier 7, là où c'est tous des médecins légistes, là où nous déférons les victimes de viols. Mais récemment, nous avons un cas que nous vous présentons. Un mineur âgé de 16 ans, il a fait plus ou moins 4 jours absent dans leur parcelle, leur maison. Les parents étaient à sa recherche. Soudain, ils l'ont vu. Il y a quelqu'un bourreau qui est là, qui est l'auteur. La victime est là. Elle est là, mineure d'âge 16 ans, orpheline de père, mais sa mère biologique est là. Ah, sa maman est vivante. Sa maman est vivante, la maman est là. Il peut donner les faits. Ça fait 4 jours passés. Quand on a interrogé le suspect, il a passé aux aveux. Il accepte clairement, dit, il est là 2 mois.
qu'il est en train de vivre avec la copine. Sa copine là, 2 mois, mais ça fait 3 jours, 4e jour, c'était demain. C'était hier que la police a mis la main. Il est là. Récemment, il est en train de partir à qui les doigts par devant l'organe de la loi, le ministère public des grandes instances d'Injili. Le monsieur était arrêté hier. Il était arrêté hier, dans les après-midi. Et maintenant aussi, avant 12h, nous sommes en train de le déférer rapidement parce qu'il doit avoir la sérénité telle qu'exige la procédure. C'est récemment, il y a une moto là-bas. Venez vers la moto. Venez vers la moto, mettez-le les cracas, appelez-les. Ba mineur, ba tamora la boutou. Na ba majeur, tant que kangaye. Oya moi si azo protéger mobali. Azo lo bake oya moi na maman kulutu na ngai. Mais tant que tu na ba identité na ye, identité ça différente. Difficulté to zana ngoya ngo wana. To zana kamoko awa. Ya garçon oy. Yaka. Maman elle est là c'est na moto. Oh, malum moto. Oyo azali mineur. Bakangi ye na oyo. Oyo azolo bake oyo aza mwana ya mama na ye. Basa mama moko papa différent. Maintenant tangu tozo tuna oyo comme ya mama azo pesa. Juste tozo monaka ba mineur bazo landa bango. Basa wana tozo la précision ya ba famille na bango biologique ba ya ba déterminer entre bango nana zandeko nana zandeko te pour la précision bien. OPJ, expliquez-moi quand il y a un dossier. OPJ, on va expliquer au monde entier. C'est la vidéo pour la population. Bon, biso tozalia tozana mokali précisément na mokali tozana protection d'enfants lobi na joie ki kaoyo ngande secrétaire a dossier ya kaoyo mama samba mwana sambaki abina sali 4 jours et puis ya mobali mobali peut alobi que non mwasi na ngai na tunaki mobali est-ce que ba parents ya mwana mwasi bayebi abino bayebi ngana nute yango wana namoni ke bakaya boye eza bakawo emema biso musika ngana sukoli maboko na tinyango akile droit soit qui des droits tout monde abandeko musu basala bazora procédure resume temps ne bino boka mutu hier maman lelo na qui des droits biso wana mokali toza bespère ya ba dossier parce que toza proximité tunchango biso ne tunchango ne biso ne bespère ya matière ya dossier oyo nde yango wana to wumela te to jio lelo lobi OK na yango pe nazo bakisa étant que chargé des opérations et administration. Il y a escadron, il y a police, il y a protection des enfants, prévention des violences sexuelles basée sur les genres, Tchangun Sele. Tous la major Pichuna, Oazali Mokonzia, protection, il y a Bisso, il y a Tchangun Sele. Et puis Tozali, le capitaine Bengonza au Clément, Oazali commandant la Bisso Ao, Naza second. Na sangi na ba collaborateur na Bisso ba autre unité à la police, tous en collaboration, tous en la sérénité. Dossier viol ba bomba ngote ba nogesora ngote. Aussitôt Zuango, il faut mbala moko ko informer wapi parquet ministère public pour dossier dans la continuité nango normal. Et puis tozo senga na bango ba aider biso pour la statistique. Tozo la besoin ba donner wana nyos. Merci beaucoup. On dit arrivé là bino déjà problème ils ont mis boy famille sengi qui est en traitant famille comme là bino déjà sur comme la réaction ezalani. Oui, merci ba proposer ka. Maintenant yango témoignage de la population ko pesa. Biso tozo na principe ya ko arranger dossier violité nyonso étant que chargé d'administration na tinda rango kaka na qui les droits. Ba kaya transmission PV zali. Même réputation na biso na niveau parquet, même ba conseiller biso colonel Kangambila, bango nyonso bayebi, tozo travailler pour que Mibeko est vendre dans l'état de droit na biso. Te nalina lobaka ndenge mokonzi nanga lobi eloko tozo sala boye po pesa courage na ba unité mususu na ba ninga mususu po bayeba ke no soki likama boye salemi awumela nango te négociation ezala te yango wana omoni ke ngai nazali opeja na proximité ndenge tosalaka ndenge wana. Merci. Biso peut te remercier bino ba journaliste bo aider biso na média bo propager l'information bo le bater droit ya bana ezali la loi portant protection des enfants et de violences basées sur les genres acteurs principaux na kati ya terrain tozali tozosenga batu baya ba dénoncer baka ba viola so moi ça biki ba violer moi sinim ta défendre mutu moi ça na bo filmer toi so ba violer doté mais moi ça ndima lobi yo ça fait 4 jours 20 mois non ça fait 4 jours je suis pas na roba kana innocenté bona mokanga mi pe da bokanginga ah oye salami ya je suis senti bien ça la bani si que ce vrai que na kamagina makasa va na parler mais je fait que azan 16 ans maman non elle a 17 ans
Elle a 17 ans, oui, elle a 17 ans bientôt, à 18 ans, on a forcé Bolingo. Non, non, c'était pas ça. Nano Zong sait pas, on a un grand frère, combien de fois on a un grand frère? Mais il a âge à 17 ans. Non, je te pose la question. Il a âge à 17 ans, c'était mineur. Papa nakanisi bino moko bolandi na ndenge aza teti azoloba wana. Cela veut dire que akangaki mwana nanga na nko. C'est un type azana ba fétiche na ye na nzoto na ye wana pona kokanga bana bato. Il paraît qu'il a Luanda ku place wana pote akanga ka bana bato mike mike agarda bango na kata banda ko wana. Azana mawa ya bana bato ya mikete. Azana mawa te. So akangi mwana bato ti mokolo ye moko olinga ko libérer. Mais pourtant mwana nanga wana tanga ka ana 16 ans. Siko akangeli nga endenge wana mwana na za orphelin de père. Nga mwana zo boko lenga mama na ye. Pona ni na konyokola mwana na ndenge wana. Ya wana na chena maboka leta ba konti bango moko ba s'en charger na ye. Azali mwana ya pauvre capitaine Omanyama. Pauvre capitaine Omanyama qui vient de décéder en 2020 awa. Récemment. Nde oyo yazo sakanela ndenge wana. Il fallait bakendaka makamba boy bana na biso bazo nyoka na mibali ya modèle oyo. Hein? Bon maman lobi bana bino banyo mo mibali le bino ba maman précaution ni bozo na ndako na bana bino basi. Tozo te ya kabango na façon nyoso tandelo lengi mama azolo bazo kanga bango na makasi. Age ya mwana mobali ane ko simba te na mwana 16 ans. Et simbi ata mukete yango fallait l'état sala musala na yo. Sala musala na yo na likambo oyo. Hein? To sepeli te papa. Comme mobali lobi ya kanga mo sima makasi nga siki est-ce que mwana mineur alors répondre que bozo ici la raté c'est quelque part bana pe bango nde baza mabe. Soki mobali ya soki mwati ya boyi soki mwati ya boyi ye mobali abando kolanda kaika na pembeni pembeni nde basali eloko na si mo mbali wa kolapa. Excuse maman na loba na boyi j'étais wana mobali zo simena nzoto poto kota nda poni acha milolo te na kata mboka ke bato bayeba ke mobali simena makasi atango na butu na kisha bato batambolaka bato basala nyonso poni acha milolo te mobali simena makasi boya aliya bomangai maman lobi bazana ba fétiche wana bazana bazo neutraliser mwana molo bezati. Oui, c'est que ndeza eza pamba te azana kisi po age basi musubala musulo ba fundaka. Kisi mutusu eko dominer mwana biso. Ba prière tokona ba église za putina ngo ezalaka nini? Ba prière to sambelaka. Kati suka na onde yango c'est que lo sambo ya Nzambe simbi. Oui, lo sambo lelo penza réponse tozui. Ya on a sepe makasi na musala bozo sala akende. Côté ba memi ye akende. Ni mobali na voix normale, so ko qualité ko lingate. Merci beaucoup. Comment on est? Divine, témoignage à la police, problème n'est comme lui. Hein? On va faire un mobile là. On te pose la question, il faut bien répondre. Elle dit un mobile là. Tu es boyo quand tu es le bon monoko. Pour éloigner mon ana, il faut répondre à voix ne pas boyo. Asa mobile là yo. Hein? Éloigner votre bon mon ana, votre boyo on est voix pour éloigner ton laxatif. Divino va quand asa mobile là yo. Mais asa mobile là yo. Mais yo oza mobile na yo. Mais son neni bakangi babi oza mineur oza 16 ans. Bakanye pour kutari pana. Lobby? Bakanye pour kutari pana. Pour kutari pana. Mais yo ndimi kaza mobile na on se na justice asa ni pour oza na mineur comme na âge mibalité. On se na basa ndeni na l'état. Bakangaye, ake prison 20 ans. Batikaye. Ça va, tu dis au respect pour le bateau. Diable.